Donc déjà quand la mission le Rwanda, ceux qui ont brûlé dans qui mana poto donc ça nous faut ça faire. Donc qui mana poto ti. Baba conseiller a bien été permis na mon konzi donc tout ça qui sous bien été. Agenda oui ça mon konzi que Janiaza akokima. Mon problème ngo ba yebisio ka ke mais ba yebisinga Alexis akokima na poto. Ah bon ba mona yini. Bon nga mona ngo za ngo problème wana te za problème mususu. Ya ba problème mususu. Oh yemoko les padres na ba bureau na nzambe ba ba yebi. Bon nga mona ngo wana te mais problème e bimande wana. To kenda pe poto ngote mais o yinela nga po wana. Na routine de l'offre de retard. Les padres wana nga item dans lobby wana muto musum ta lobby. Muto musum ta lobby. Na nga ba jini trop bani. OK, yango moni jour musu ba longola t-shirt ngwa podium. Na beta na sala répétition na singla pamba. Ah bon? Na monya on suko ouais. Ça joue. Joue à répétition kaka. Mais répétition toujours répéter. Ba repa ba jedi ga ndeza la. Bon ça y est. Korekati. On master boss mo aye. Master ni maman tina nga yo mona te ke t-shirt là tu es zo kende mona ya prise. Yo la ti ya noir, ya la ti ya noir, ngombi maboko ye pa ngombi maboko. Makati courant. Longo la ngo na kepe na longo li na travail jo na single. Ba ko banda prise ya ki tire pe sila na inga na single. Babi chamo boulou babi. Chamo boulou te. Le monde les pas de bien que Jésus des nuances. Nzamba ba yembi. Tant que ça les recrutement juillet, c'est que yo ki yo. Benga benga. Il fallait benga bacha. Si dans le monde benga tuna ngai badine comme hello kwa liboso oyeba o Jésus matière ya bolimo yango basalela kaka mbongo po yango yebo makabato motole makabolingo te Julie Savananga soki kokwa solula ya yempaka bwanga nasanga bolula moloni amora yembisinga nzengwa mapepe ya nike kaenga do 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 mama na do do yeah mama na do do kisala kindeki yango moto ekaboli famille banoko balula baya balula bavoise balula namoko mokolo blanc namoko mokolo bord trop bat moko ko faut chanter grand chanteur à le roi les pas de ça le featuring atali pena wana ke ba gigola bazana ba petit frère na ye ba mao chechum papa na Jaiden atali banani susu ndeti vibration dans un grand chanteur nani susu na koko na biso de gol pour bingi koko poane aza mukolo amukolo omona mande foi que ndeti marka os yes go là na ebite yeza basuka pembe te yeza noir ah ya marka os père noir te ya eboti da basuka pembe ndeseni akoli ah d'accord amukolo ouais Gianni Pacha featuring Ferrigo la fali pour payo préfère betana non préfère na betana na le king sabolingo no yeso venga na place ya Willows mais Pacha ndimanga koza warrior c'est le temps sabolingo no j'étenga poison na place ya formol nuit mortuaire à love nanga ye olie ba mela café ba meli whisky ah kuna ebe nanga dommage maman réfugié souga na tragédie au disque d'or, la carte disque d'or, ils ont certifié. C'est pour la première fois. Vraiment pour ils ont méritocratie. Ils ont mérité en cause yango. Donc à sali ba bolone ya bien. Surtout dans l'album Tokosde, vraiment ba félicitations à vie et surtout fierté nanga congolais, fierté na bisoko. Atabala melinga de ma photo onanga JM nakoya monene te anganzoto nangoyi comment papa médecin chobiza pharmacien comme ça bien filmé anganzoto nangoyi comment papa médecin maman comme ça bien filmé j'ai monté ma changement de
fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Fondation Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yacine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Ba papa, ba mama na bato nyonso bazolanda biso, c'est fondatrice mama Yacine. Biso to eko ebisa bino kaka ke toza na fondation na biso ya ba veuve na ba orphelin o to sunga ba na quartier Changu na Masina. To sengi na ba mama nyonso o bazana motema ya kosunga. Na ba papa nyonso partout dans le monde o bozana motema penza ya kosunga bana na bino bango yeyo. Boya to sunga bana bitike, boya to sunga ba mama veuve. Toza posa bilamba bana bazana bilamba te, ba mbetu ba bloka mike nyonso ba mama poto o boboa kaka na poto ba mama toza nango bosenga na fondation Yacine bokangisela biso po bana na bino awa bazozanga bilamba bazozanga makambu ebele tosengi penza na ba mama nyonso partout dans le monde o bozana motema kosunga boya bosunga fondation Yacine Bilele toza na posa na bino toza na posa bilamba toza na posa ya biloko nyonso o bozana nango bilamba ba biloko o boboaka na bino kuna en tout cas ba mama ba papa o bozolanda biso bokangisela biso boya kotika na Ophelina Yacine Bilele bo soutenir biso balobi loboko moko elongolaka lisapite boya bosunga biso tosengi penza lisungi na ba mama nyonso partout ba papa poto ba mama poto boya tosunga boya bosunga biso Ophelina la biso ezana na Changu na Pascal quartier de avenue Chaba 31 numéro na biso pe ya téléphone ezawana toza pe na chaîne YouTube na biso Yacine Bilele TV toza na page Facebook ya fondation Yacine toza pe na site na biso www.Yacine Bilele to bengi ba mama nyonso to bengi ba papa nyonso boya tosunga Yacine Bilele mama social. Bye bye. Bye. Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yacine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.
Abbas Marandura Chers internautes fidèles abonnés, vous êtes sur Africa Info. Bonjour à vous, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de partout où vous nous suivez. Et aujourd'hui, madame, messieurs, laisse-moi vous dire que vous serez richement heureux. Parce que sur mon plateau, je suis avec un artiste. Un artiste qui ne parle pas trop souvent. Tout le monde rabatte belé qu'on est TV trop, mais qui travaille trop. En tout cas, on a mon étoile, il y a lobby parmi bateaux qu'on promettre. Et les lots, ça la travail naïa, ils travaillé tellement bien. Et je suis sur cette plateau, beaucoup découvrir ensemble. Et là, je dis un grand merci à Maëlle Sadiki. Maëlle Sadiki, un réalisateur, il y a émission Torosal, émission qui toque Culture Info. Maëlle Sadiki, merci à toi pour tout ce que tu fais pour cette émission. Là, je dis un grand merci encore à mon invité et bonjour Gianni Pacha. Bonjour Alexis. Donc bonjour à Yomorope. Et puis là, Internet, je suis sur un moment où. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup tout le monde. On a platé Salbiso bien et puis on a cette opportunité où Yambayo, moi, Mikole Belé. Merci pour ça, la promotion de l'artiste. Ouais, donc c'est ça quoi. Alors Gianni Pacha, dernièrement, on a vu que on a Kassangoulou, côté Congo et puis au Tekozonga. Bon, tu as solo parce que comme ça album pena trop mais la production de banda déjà c'est une bonne chose, courage à toi. Merci. Alors avant tout, Gianni Pacha, il faut qu'on se le dise, te belé pas faire rigola. C'est à partir de faire rigola on va comment au monde en moins trop mais mon tournure sera en débit il y a quelque part. Oui, bisabiso Gianni Pacha bandi wapi qui n'ont combattu et pas faire rigola. Donc na bandi merci de la question. Il y a question moi bien. Une très bonne question. Donc, c'est plus long. Au début, on a une émission qui est polémique. Et ça, la bien, on a la plupart des artistes banda dans le quartier, quartier, après quartier. Mais on a orchestre, on a bêta part pas venir les padres. Quartier qui va orchestre quartier na beta pe na quartier na beta pe ka na orchestre moko na longwe internat ba Congo na kimi na bisi mer na zonga su ba Congo te ba nyoka ba leki trop na be na fonatika na lokwa na kutaka dojo ya judo na monga fula côté pas attente na biso na pesi ba ngombo te famille wamba donc na tinga ma wana na bi na OK souté na zonga su internat na tigala wana na monga fula et après judo tellement côté on a orchestre ça l'a raté et après fait un moko ex leader nanga double crochet alors ça la mouvement les toyaki to komi oyemba mais où mela était après na kenanga pas les padres. Alors si on comprend bien comme on a ex leader na wana double crochet wana kuno ba na oyemba na ba guitare déjà to bando oyemba na ba guitare déjà to bando oyemba pe mingi to wana interpréter pe trop faire rigola bando sans ça faire rigola les na d'ailleurs on peut sortir peut-être leader na biso abanda oyemba trop les king interprétation mon a mo ba ochangai na oyemba banzema les padres d'accord oyemba banzema les padres mais yo oyemba otoloba deuxième voix mais ndé nyondo interpréter banzema les padres à cette époque là époque wana pe na bando oyemba nga première voix OK na yaki pe pas venir sur les padres na yaki chanteur première voix. Mais Koyo Kanga, tellement à l'oreille musicale, a directement ça la deuxième voix. C'était facile. Les lopés, ça l'a bien, la mona qui est à l'aise, la voix Oya Changa, si les locaux. Ok. Aux Ayomoroté, tout le monde on a vu sur Azam Pandi, à claviériste. Bonjour papa. Comment on a dit? Ashanti Santé. Alors, Ashanti au sel absolument le roman boé. Hein, aux ongles sabi son nom va faire rigoler. Oh, il y a série où on attend on a na quartier nan avant to tableau à Mikolo. Bon, tu dis, non, to beta banze to no interprète. Ah, on interprète na quartier. Ma ouais salamou.
bolingo ya bomwana edi ya kotikanga te dedanga oza monke mawe salamu na bolingo ya bomwana edi ya kotikanga te dedanga oza monke tala ndenge susa tumisinzoto pe molimo edi tala ndenge motemesi kudepya bolingo ya kusungela lisete danga porta motema no ferme edi nazobeta toktok evaninga banda tongo tipoko zofungola te. Qu'est-ce qui se passe mon amour makasa nzoto nyonso esili yelanga babeki tome mangai na mokongo topumbwa elongo nazala protégé porta motema no ferme edanga nazobeta toktok evaninga banda tongo tipoko zofungola te. Qu'est-ce qui se passe mon amour makasa nzoto nyonso esili yelanga babeki tome mangai na mokongo topumbwa elongo nazala protégé. tala simeseresi mimbelele kwangolekatanga moto bangozangi kaumela te mayotikinga na ebale tonda bangando sauvetage ezali te sanfesi lotalita mananga edi ezwaka ngangu likola poitrine na yo nazwaka visa kialala lolekomya mbute ya shabambanda edi tedanga. Pourquoi chambre à coucher salaki ya plaisir lekomi boulevard bouteillage ya bambanda mama kaka yo moto zalaki kobomanga na elengi pasha lelo lisusu komi bomanga na susi zela ya bolingo ekomi maltraite nga nazangi ngako batama susi nanyakopesanga lisusu tedanga bienveni wawa santima enokeli mvula libanda l'amour ebongaka des années kala banzemu donc bomonoko ezobuka monoko. Merci beaucoup, Jenny Pacha. En tout cas, franchement, interpréter Ferrigo, là, c'est pas facile. Félicitations. Merci. Alors, dis-moi, au Isibiso, il y a un internat. C'est-à-dire que de l'internat, déjà, ce parent décidé d'être dans mon internat, c'est que à compter sur moi. Alors, ok, dans le monde de la musique, est-ce que c'était facile envers les parents? C'est facile déjà parce que dans eux, ils né na botama nango. Ils nango facile parce que père na mère bano c'est père na bango. Ah d'accord. D'abord nango content que moi na bango asa na musique. Ouais, siko balinga ki tena sala ngo ezala na âge mo oyo ke fona na sala no betide nanga. Ya mo batina nga na internat pour na tanga nano quoi. Alors je pense que c'est mes parents mais après tout le monde n'est pas fait rigoler. Dis-nous baloba que fait rigoler orchestre na kwa ba wenge 12 makasi mambo belé. Alors comment est-ce que ça a été facile ko bandana début na yo na 4 orchestre à faire rigoler avant que pour un moment en tout cas il faut m'assurer que ba contredire ngate Jenny Pacha s'imposa vraiment entre ba figure emblématique orchestre on est au monde presque partout dans les padres même dans ba émission tout ça et dis-nous début na yo na 4 orchestre za boni. Ouais, c'était pas facile, mais tant il y a déjà dans mon orchestre, mon boy, leader est moi lingio déjà, donc nous sommes bien. So leader déjà lingio, bah chef tout déjà orchestre même bah lingio. Et malgré bah problème ils ont raté parce que bah hasard, mais tant bah moi leader lingio donc bah on peut bah lingio. Attends à monter manayazo
lingote à relaxo boité pour déjà les pas d'ailleurs moi linga déjà. Ouais. Donc tu nous dis que Zaki parce que balinga que déjà. Déjà. Zaki facile, bah que bien. Bon, on a une question on en posant après pour parce que ils ont un peu moins contradiction là auto qui na auto landeli. On dirait que c'était pas facile. Bon, mais après tout le monde au humilité. Humilité en tout cas ton dos l'auto quand tu as première tu as 2 albums ou 3 albums. Donc humilité mbalamon qui au salle orchestre. Dis-nous kolongamba on a qui envie à kokoma leader, to elengi à kokoma leader, to envie car. Non, ils ont qui envie à kokoma leader mais même nga moko mutu na longwa na yebike na longwa na moment où il fallait pas na longwa. Mais destin nzambe déjà sur la trace chemin mutu. Ceux qui ngonga koki et kokisa makaka. Donc na boya qui peut cause la deuxième album pour na mona ya mambo mo qui n'est bien té. Déjà na premier album déjà tout ça là qui ba clip tout ya ba voko na ngabima été mais tout ça là ba clip nous na récit donc to gâchate mais to bon on a eza perte to perda ba temps ya obimi to on a récit malili au sali ba clip bozongi butu fatigue au saranate deuxième jour les sous bongo mais au cas où clip on bossa les obi makati les obi masu et bi makati suko oh mon a déjà qui a place na ba conseiller a bien té pembe na mokonzi donc tout ça qui sou bien té cause maman on a tout parce que moto ba biso qui facile ba yamba qui bien alors du coup moto ba bien ba kolinga mingi. Mais ouais, après, du coup, comme bien t'es, qu'est-ce qui a causé tout ça? C'est pas parce que Johnny Pacha, c'est les qui tout. Non, c'est les qui ont tout. Orchestre, c'est on est orchestre nanga. Na beta orchestre musuté, na beta kuna. Donc, il a que c'est les qui ont tout. Pour nga vraiment un musicien. Il y a Makila. Quand il a autre le badon, il a inné. Na peine musicien Makila. Donc déjà quand la musicien le voit nga. Si vous avez un peu de poto, donc ça nous faut ça faire. Donc vous avez un poto. Pour venir à ma biso récit, il y a des poto moi mais Europe. Déjà ceux qui m'amènent à Kima kuna, to beta une semaine. Mais atika biso to ça libre. To tambola, to ça mamna biso tout. Ceux qui m'amènent Kima kuna, na eba te que to voyage sur ya Canada ou bien voyage moi aux États-Unis. Oh babimi c'est là bagenda oyebi sa mokonzi ke janiaza akokima. Mon problème ba yebisio kake mais ba yebisinga Alexis akokima na poto bon ba mona yinio bon nga mona ngo za problème wana te za problème mususu ya ba problème mususu o yemoko le padre na ba bureau na nzambe bato ba yebi bon nga mona ngo wana te mais problème ebi mande wana to kenda pe poto ngote mais o yinela nga poani Dieu m'entend parler vraiment ceux qui na boula okima na poto ngo nzamba maudire carrière ouais wana oeza oyebi tolandi pe toyambi moko yaba ancien collègue na yo en tout cas ebisi biso bongote ya lobi que Johnny Pacha yi ayaki trop aspect en fait yi ba dynastique ba t-shirt asika biso kunera bongote biso koyemba les padres y a privilégié à chanter. Bon peut-être y a un à privilégier vraiment à chanter. On a l'habitude. Na mona ngo eza pour na li solo on a te na mona ngo ngeti manga mususu. Bon peut-être y a un déjà balongo langa bon moni munanga lobi mambo. Te en tout cas to na routine de la vidéo autant. Les padres wana nga item dans lobby wana mutu musumu ta lobby. Mutu musumu ta lobby. Na nga ba jini trop banini. OK, yango moni jou mususu balongo langa t-shirt il go podium. Na beta na la répétition na singla pamba. Ah bon? Na monya musiko ouais. Ça joue. Joue à répétition kakati. Mais répétition toujours répéter. Ba repa ba jeli gande za la. Bon ça y est. Coré kati. On master boss moi aye. Bon manga musu sala ma pas moi les padres moi habité. Ba toi même manga orchestre na bango ba ndenge na. Bino épargnera les padres habité. Les padres soit habité tant mon aussi facilite. Master ni maman orchestre. Master ni maman metina nga yo mona te que t-shirt là tu es au kende mon après.
Yolati ya noir, yalati ya noir, ngumi maboko, yepa ngumi maboko. Makati courant. Longo la ngo na kepe na longo li na travail jour na single. Bako banda prise ya ki tire pe sila na inga na single. Bon peut-être moto yebisa ko maman na za na raison. Nga mona gena mambo ki ma poto teza makambo. Ouais. Pour na vrai soldat. Ya osakana te. Naza pena musicien. Na ko ki ma na poto te na kesani. Poto déjà moi nazali, femme azali. Mère azali donc na ebité na okima poto na kisani mais est-ce que côté poto okene na okene babi chamo boulou te le monde les pas de babé ngé Jésus de nuances nzamba bayembi tonga sali recrutement juillet 5 ayokio eza mes affaires te oyeka bo chamo ki azuyo azolo point yo mona tata mo sina bo rien bato ba mamba chawana moni bato baloba ke omoni so tali ba musicien tout au bagaga propre bagaga boga ba kosela bango ba PD so ba kosi ki PD te ba kosa faux chanteur ouais et bon tsana dévoiler l'homme taloba maman za gigola ba toi to bomba te ya lobaki le kine moko do ya binga na kina ba china sika mais oui abi kana c'est que problème où t'es bon abi trop bas ouais c'est que problème où t'es wana tout ça mais ko yemba moi kuna bomba yemba c'est que problème est où t'es né wana so qui yemo vraiment gigola lobaki na PCV mo te place azali d'accord cité bon c'est que côté champ cité so ezaki problème ya makambo okima na poto te c'est que ça problème ya bajini kanda lobi po yemo azali kinaye lekinaye c'est que basola ngo que pecho ya vitesse mabe taba jini taba nini makambo belebele ya omoni na longwa défendre bozana ba orchestre na vitesse ba musicien monsieur bank ça appelle ba président ya wana siko na monya onde siko na makambo gigola yebisio de yo moko ndo remarquer onte na remarquer onte ngana yebi na orchestre bando ça biso mise fo ya ka propre bando tinda même biso ko defa omoni siko ba biso to ko gâter oké pa moto défi mon so to yisika ngana imona ngo les padres zo yebisa master na ngai nani baloteli yo zo mona te muninga jani ndenga zo ya mo basinga na maboko ba t-shirt ba nil petit nga musicien defaka ata na c'est ça moi na mona yango siko na yebi que orchestre sengaka ninge poeza sepelade mais ça ça propre faut na multiplier ko multiplication nga et ça la bien té ya on balongo le t-shirt quoi podium peut-être na mona siko bizarrement bon sûrement oui parce que Okenda na haine il y a les padres tête en longwa non c'est un vieux que j'aime trop que j'aime tant nazala fan na eti lelo na fan na e so lelo quelques personnes au botala nga ona ba se pena Jani Pacha grâce na e même nzambe mutu afongola ginzela mais na longoli nzambe te donc nzambe mutalinga na zala pembe na e lelo lezala ezaki pe ye afongoli motema ne po alaksanga na miso abatu na kena na NNT vraiment franchement na kena na NNT na mona na esala nga bien na ba prière to nga na priaka na lobaka na nzambe batu tu balongwa batu oyo tu ezo simba te so ezo simba te parce que peut-être même so basala ki mabe mo boyo ya monaki pour exemple monsieur bele basala mabe ya monsieur mususu ameli masanga langwe na kwa mo boyo na voyage mo boyo ameli masanga langwe ko mo loba makombo le pas de ninga mabe balongwe la bongo siko ngana longwa likambo oyo eza nango ko tu bongo te donc on a déjà bénédiction pour nanga ata ya loba ata ba loba mabe nga na mona ga ke na salarié na za bien ata y parole mais pour aka mutu ouais c'est ça peut mutu donc alors Jani Pacha est-ce que tu peux être sincère avec nous sur cette plateau oui vous avez vraiment sincère en abisso si Robert pas les padres si vous allez avant les padres la génération les padres wana vous allez fanatique anani franchement Fali quand je dis génération je vois Fali pour pas faire franchement Dieu m'entend parler nazala fanatique il y a les padres be maninda la 5 étoiles na Luanda ba yebi yango to ndo sa ba discussion mona nga siko nazala ki fanatique à les padres mais na linga ba musique ya bien na linga mtasala mamba bien parce qu'en fait vena biso les king na vena faire gola ba no kombrienga mais siko na ndo la côté trop côté les padres mais siko mo so di kapa bimisi ela teli mambutu oh la la no kanga mutema te naza siko fana vina biso le king na makambo salak mais la musique les padres la musique les padres
Bizarrement, tant que tout le monde comme lobela, on a la émission en tout cas, on doit lobela un peu trop fallu pour pas que faire rigola. Et puis on a la même émission on lobby que non, au préféré na yo ba fanatique à Weranson peut a fallu ba soutenir yo qui y a les padres. C'est quand même bizarre. On peut ça moi trop que tout fallu pour pas. Bon, mon musique na biso est moins compliqué en fait na comprendre vraiment. Donc, nous tous les missions, on a fini de faire. Si on a les padres, on va commenter, on change ma loba. Vous comprenez? Si on a lobby pour ma bé, ingrat. On comprend pas que les fans viennent à les padres. Dans mon nid, on a calme. Si on a une question, on pose une question, il y avait les kings, on répondre. Surtout dinga question à venir bien mututu non répondre parce que la minute on est indépendant. Mais on doit quand même tomber quand même à warrior parce que nous sommes warrior ba soutenir Keba Gaulois. En tout cas on a ça ming ba warrior na ba warrior mon quoi en Côte d'Ivoire on a pêché Mbote. Je te salue mon frère Lolo Lorenzo. Depuis Côte d'Ivoire. Donc déjà il y a basé belé kutu. On va soutenir déjà. Belé nous sous ba camerounais bazali belé. Trop ba warrior qui ba Gaulois. Te ba Gaulois pe bazali ba soutenir nga. Sûr. Nga partout. Lelo Gianni Pacha featuring Ferrigola et Fali Poupayo préfère Betana. Non, préfère na Betana on a les King parce qu'il est pas de là to yemba na. Tu es mané monotonie vers Yembi Atikeli Jani. Ce qu'on voit, comment faut chanter, grand chanteur à l'eau, elle est pas dans tout ça le featuring. Atali pena wana ke bangi gola bazana ma petit frère na ye, ba Mao Chechum, papa na Jaiden, Atali banani sus. Des vibrations à ganga grand chanteur, nani sus. Na koko na biso de gol. Boko bingi koko poane. Adam Kolo. Amkolo. Nani sus. Mais est-ce qu'on a eu pour naga Pacha ayembi. Donc ayembi asisi nanga. Au gros c'est la biso extrait nango pour ça la biso bien na ba fan na bien. Libabe na lopoto ba bengi malé chancer. Lissouma na lopoto ba bengi malé chancer. Ça fait 5 ans non purgé kakali kombe. Ba dossier tout nazo kotisa ya bolingo kaka ba révocation. Anzambe na nyangwa kanganga na molangi. Kitoko nyoso mama botelanga ye kenda wapi. Benganga. Ifalo benga pasha. Benganga tuna mai banini komelinga. Hello kwa liboso oyebao. Jésus matsere ya bolingo. Na lobanga na ngoni kaka ngena yebaki. Hello kwa liboso oyebao. Jésus matsere ya bolingo. Yango basale la kaka mbongo po yango yebo makabato. Motale makabolingo te. Julie Savananga. Soki kokwa solola yeye paka bukanga na sanga kolula muloni. Amure yembisinga nzembo ba bebe. Amure yembisinga nzembo ba bebe. Benga ifalo benga pasha titana motonia. Benga hotuna ngai badine komeninga. Hello kwa liboso oyebao. Jésus matsere ya bolingo. Yango basalela kaka mbongo po yango yebo makabato. Motole mbaka bolingo te. Julie Savananga. Soki kokwa solula ya yempaka bukwanga nasanga kolula muloni. Amore yembisinga nzembo babebe ya nike kaenga. Do mama na do. Yeah mama na do. Kisala kindeki yango moto ekaboli famille. Banuko balula. Baya balula. Bavoise balula. Ngamoko mokolo blanc. Ngamoko mokolo bord. Tarandres nangande meralingaka. Bamata bakita. Ngamoko mokolo bord. Ngamoko mokolo bord. C'est ça quoi. Merci beaucoup, madame, messieurs, Gianni Pacha. Bon, ressenti que toi, vraiment, un chanteur dans le plateau.
Oh, le Bama Kezaba, les ont dit, ils ont prouvé vraiment qu'il y a un chanteur parce que chanteur arabe, le batteur, en déboé. Biso Lingabo, Afrique Info, mon kilmo. Nous, on voit 118 000 abonnés, Barolando, Peba, Ndimi. Vraiment, on a Lingabo trop. Moi, on a beaucoup d'abino, quoi. Soutien d'abino, ça l'a bien. Album, on a les meilleurs réseaux, ils ont bandé, moi, cave. Tout comme on a déjà, on a dit, on a tout, on a tout, banda. On a rendu mon anga préféré. Alors, si vous bandé, tout, clip Ebimate. Si vous bandé, tout, clip Ebimate. Vrai chant. Après, il y a un rap, Nicolas. Na kabel na ngabino chant o donc so ina zate bobeta ngo so na ye bobeta la ngote. Après alba bon na rap. Pour ani. Pachawa sur maintenant yo salelo te comme président Matina Niva kolba bongo. Na salelo te nzambe témoin na ngali kolo na salelo te na za même pas na idée ya okima na poto ngali. Jamais. Certainement, les arrandés au lobby, mais je suis en train de dire que je suis en alors, après, Gianni Pacha, président de l'orchestre. L'orchestre est vana, instrument, musicien, tout le monde a déjà clavier, c'est à côté, on a peu on dit qu'on a déjà mis kilomètres. Quand tu chantes, c'est un peu tout n'est pas les pas. Ah, il y a un go, il y a un moment où il faut qu'il y ait des marques. Voilà, donc tout le monde orchestre qui tourne, orchestre Vandi, Gianni Pacha. Il y a des noirs. Ah, il y a Marc Ausper à noir. Il y a des bottes d'abord qui appellent. À coller. Ah, d'accord. À Mkolo. Ouais. Il y a beaucoup là. Mais il a promis. Coco les injures. Na fingité, na lobby à coller. Biso est au fingité, il y a le lobby bon qui au fingé. Il y a un fingité. Biso est au lobby bon côté. Ouais. Ngapé na coller. Kim Jong premier. Mbote si Rosali. Alors Gianni Pacha. Orchestre qui toque tout le monde, la qualité est bien, la clip est bien. Dis-nous qu'est-ce qui se passe, qui est derrière toi. Bien, le producteur est déjà bien en cas là. Oui, donc, on a si Exit Premier Moté, le producteur le plus speed. Alors, on a depuis Burkina Faso. Dans un Burkinabé? Ouais. On a si Moté. L'album au Lumière, il va produire. Ok. Maintenant, on a eu. Banzema liboso sala yiwana mbele mutumo angola bo Luzaidi Simba le docteur Luzaidi Simba Luzaidi Simba na pesi mbote yaza producteur ya LNS Pro ngape na pesi mbote Luzaidi Simba ouais Luzaidi Simba de Jambandonga Rebecca Love Licho Wingi donc ba amona ba Peter Schengen ba Noan Simba donc bango tout na pesi mbote Mama Hélène Sébastien au moins si le docteur nous avons Simba, maman na ba Luzined, ba Divine, nous avons Divine Simba, donc bango tout. Alors oyembela Kenzembo, tout le monde a clip à kitoko, mamtuna ba moyen za ki kambongo ba sombela Kenzembo nde osala ki bongo, to ezalaki ba moyen na yo moko, to ya producteur ko le souci quoi. Donc Nzembo wana na la joueur mbongo nanga et après il y a sali mamone tout. Bon, vous avez moi, oui, Bangolais, vraiment compliqué. À titre sur la studio Awa, il fallait tout ça on a Brazzaville. Mais totalement, notre gros ça n'a pas studio bien ça, mais tout ça on a RTNC. Toi aussi si studio moi vraiment ça la main côté de à Tindeli à fâché. Mais c'est bon, le gros là, aux musique, ils a bien été, beau et tout travail bien été. Tindela Bisokara, invitation. Biso to ko tatu za visa mamutu to ya kuna to sala studio kuna to sa mamutu ko abia OK ils appellent bien idée est bien ne asala ibongo biso to kenda ki to sala mamutu kuna to sisi nzembu to yimba na radio vial on a so OK na bato tout ba travailler kuna za studio munene ya danger na bato tout ba travailler kuna ba congolais za biso et to sisi studio na biso et après to banjo ça clip to sala clip ndambo na Luanda na ba village mon ya bango kuna et après to en Égypte tu mélanger suko. Ah d'accord. Clip kitoko, musa kitoko après continuer, ozo continuer toujours na qualité on a tout monde embeli sou mutumoko. J'aime boda le titre na ngwa asuni. En tout cas yanga avant to lobela on photo beta on pena que sabi sango to to sepela moi trop. Trahison oyo ba mère ba olela na ba père à Palin à Kossier à quelle mission de service alors que azwani mwasi asika pesa na kombo asika nde ezalaka ozwi mwasi moye msusu ndeti lokola nabwaka nani bon Mimi Chikeva ozwi Alexandra Lukusa ozwi Alexandra Lukusa
opesi na kombo mo sika comme si le wa ata msusu plus que bombo opesi kombo sika motema nanga ebomba makaba mbonga bolingo maina miso nanga ye koki kosila ye bwata na voxe na bomba pasi kasi susi ezomenase nzoto nangama motemelo kwepesaka te kasi soki ezwi likambo kilo nyonso nzoto ezosila sante na ngai komi ondiembela na suka wapi oye maina miso na ngai ekoki kosila ye je mokosinga oke mission de service okosi bolingono ya sika opesi ebe kombo ya sika anga mukalano ya kala nateli miso bolingo esanga mawa enyokolaka mpe bankoko enyokolinga lelongo yao ekomisinga na suka ememi jinyoma nzambi nanga bio nzolele JM na calendrier ya motema nanga onane nanga sokoza pemenyo boda esi yo malfiose yanga sante bandalona na terre suya maya miso nanga ondimino mama ye nakoleli makambo JM boda nakoleli makambo Viki Melani Lelondoye nakoleli makambo Biko Minyaki nakoleli makambo Tati Fingela Nuti Andombe na lovo yo JM komona Deborah Zobate Soki azolingo Poeza plaisir anzoto yo Tonwa poto onanga JM nakoya monene te susi eza mondoki eza nganti bal na domaine na moto azo regrete lelo ekolelinga sante ninyango olelonga na se retrouver mikuwa mama atabalambelinga tonwa poto onanga JM nakoya monene te anga nzoto nangoye koma kopa médecin chobiza pharmacien commerçant infirmier anga nzoto nangoye koma kopa médecin mama ye commerçant infirmier j'ai motema papa motema e pasiye déception motema mama iso ao mina kufa e j'ai motema ngana kobenga yo papa mokonzi e mabe osalanga osilizanga nzoto nyonso anga JM boda qui te veut, mon thème veut refuser, qui envie de désir, problème sur problème, et pas inayo, apesaka et bolingo nankasa, tellement kuna jani paja perdaka d'autorité mobilité, anga e bela bolingo amunga na kabela yo, ozotiango na kiyungulu, et ça la rien, anga mawae.
ye Yesu baluki pasha kufa ye Balesinga nde poza ye Balingi ngana kufa ye Soyo mama Abika Yesu yo Artiste sur notre plateau, Madame, Messieurs, je pense que vous êtes en train de constater les talents que moi je constate actuellement sur mon plateau d'Africa Info. En tout cas, félicitations encore. Déjà, la chanson, j'aime beaucoup. Félicitations encore et encore. Très belle chanson. Ah. remix et un 4 albums. Ok. Nous avons comme un cop. Il y a médecin, showbiz à pharmacien. Pardon. Atabala melinga, tonwa poto poto, ponanga JM, nakoya monene te, anga nzoto na moyui, koma kopa médecin, showbiz à pharmacien. Comme ça be filmé Anganzo Kamaloba Comment papa médecin Je bizarre pharmacie Comme ça be filmé Mais il y a des mots qui n'ont vouloir sans pouvoir, il y a grand frère Nayo Fali Poupa. Merci beaucoup pour ça banzela bien quoi. Ouais. Alors Nzembo Gitoro Boy. Na mono za gashite bwe est-ce que Nzembo le kon album ko eza ko ya est-ce que ko zala Nzembo eza Nzembo ezali na ko sorte Nzembo eza le kao Nzembo eza fort Nzembo ezali na moni muna Nzembo ezali chanta o ning samta ko seka seke yoka kotoso alinganga alobate ngana monaki kaka na misone alakaki ngambolingwa libela kotika te ye moko alobaki na misone ele mama ele mon bébé alobaki azantimbanga nzuzi na ye alobaki akolinganga kotika te ye alobaki alingaka nga naza ya ye elle est à moi maman elle est à moi Jani elle est ma maman alinganga alobate ngana monaki kaka na ba geste ne alakaki nga bolingwa libera kotika te ye mo alobaki na misone elle ma maman. Merci beaucoup. Vous pouvez biso ki banzi mo ki to rebeleza na kata ba mo kuto yana banze mo susu donc moi ça zo le la nae alobi yazane mo na suka donc banano na bango bongo benga na suka ba bisu ba aza le sheki ka me aza ya ye côté na kati na ko Eric Mandala Budolelo la liwa pie Mangani seleki seko banzayo Zete kutu bien Zopotisa makasa na mbuma Bolingo na moteme zopota se susi Boma moto ya Zongo na lawa Elokwa pima bachubito mipa sugiteo Pasi nazo yoka moto ebiteo Butalelo ngana lala kite ya Pasi na motema jani azate Eric na lobola liwapi Abeda shure pas trop bobose Aya rasko a na bolingo na ndimi na kala mutu asuka bandano na bango bongo benganga na suka babisu bakalenga na zwakango na suka mwana suka liaka mingi poza mwana suka
na bolingo nandimi nazala moto tasuka bandano na bango bongo benganga babisu bakalenga nazwaka ngo mwana suka liaka mingi poza mwana suka Merci beaucoup. Moi, la souka l'air mingi. Mais na bolingo na ebité pour so oliele déjà libanda. So lele libanda. Sa bolingo no lieso venga na place ya ambulance. Mais pas chandi manga que za warrior c'est l'autre. Na bolingo no. Injecter nga poison na place ya formol. Nuit mortuaire à love nangaye ou lieba mela café ba meli whisky. Ah kuna ebe nga dommage maman resté suga na tragédie et mamé beba motema abeda juré abeda choulé pas trop bobosé. Ah maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gianni Pacha, balobi mwana suka lia mingi. Est-ce que na bolingo père bongo père rolembat? Est-ce que tant ozonga mwana suka? Est-ce que lia minga solo? Père rolembat. So alia les déjà. Ya sengene ko te beleta linga mbali ya solo. Ya senga ba bisu ba kale. Ah, ekoki na azon ya suka. Kitoko. Ba bisu ba kale nga nazwa kango na suka. Mwana suka liaka mingi poza mwana suka. Gianni Pacha, tu comme cité vraiment. En tout cas, félicitations encore parce que Banze Moya vraiment Kitoko. Merci. Et ton demi Sami qui est Simba. Merci. Qualité à bien dans le studio, clip à bien au Kenda bien. Nous sommes là pour la promotion. Tu retiens toujours Maboko. Alors, Gianni Pacha. Et nous autre que Banze Moya Kalaming te fallait pour pas annoncer disque d'or. Si tout va bien dans 2-3 jours, annonce il y a disque d'or et Kolobama. Comme déjà on a atteint presque montant il y a aussi un montage de disque d'or. Moi parole par rapport à Nango étant qu'un artiste. Donc ma vie, ma outil musique, les lots ba commis, ma travail qui dure les amis sa fierté et comme les lots bongo pour pas tout le monde a linga comme on va venir sur les pads. Pour disque d'or, la qualité disque d'or, ils ont certifié. C'est pour la première fois. Vraiment pour ils ont méritocratie. Dans ont mérité en cause yango. Donc à ça les boulonné est bien. Surtout dans l'album Tokosde, vraiment félicitations à vie et surtout fierté nanga congolais. Fierté na bisoko. Alors est-ce qu'un album moi c'est quand on dit moment où c'est payé ça peut oyebi un moyen ba puis on a parlé. Ah, mais malheureusement, ben à toquer quand. Moi j'ai des couleurs pour oublier toutes nos douleurs. Juste un peu de chaleur pour oublier toutes nos colères. Ponaye, ponaye, nadaye, ponaye, ponaye, nadaye. Ah mon amour, ah mon bébé, ah mon amour, ah mon bébé. Tu es mauvaise, maman. Tu es mauvaise, chérie. Dans la musique, to utanga na yo, chérie. Zona moninga kolinga te ozonga ze mokolo akokufa. C'est ça. Merci beaucoup Gianni Pacha. En tout cas, on a limbi na ngopé sa félicitation mais na ra sensi na pesa ngopo kenda bien. Tu es mauvaise maman. Tu es mauvaise chérie. C'est au Katawala. Tala musika to utanga na yo chérie. La moninga kolinga te azonga ze mongolo kokufa. Ok, non la rumba. Félicitations. Alors Gianni Pacha, tu as mis vraiment la souka et album déjà comme on a nini. Est-ce que ça déjà na combo? Est-ce que date album déjà? Album comme on a lumière. Lumière. Donc ça s'appelle lumière. Lumière, tu as annoncé en lumière.
po to moni benaki Paul Peli donc to yebi mambo album ko sala ko. Alors après Johnny Pacha standing tout ça avant même ba producteur qu'est-ce qui fait nana soutien na yo utari pa nani soutien na yo utaka mingi ba bato na utana ba mouvement ya vena sur les padres bango babanda na ngai tilo tozana bango ba vena biso Gabin Tokodi na pesi mbote place azali papa Gabin Tokodi na pesi susu na utala na mona Tejimboko na Bundes nazomona bato na ngasiko ba biko minyak les mystérieux ton utala ba Vicky Mbelani les londoniens Alain Belani Fabrice Lolema les pacificateurs na Chicago Bakar rebelle donc solingo son Bakar bien benga Fabrice Lolema donc Fortuné Massamba les rois lion Bernadette Masengo la reine lion Fortuné Massamba F Mas alors Momo de la Marole na Belgique Momo de la Marole Prince Fata qui mon vieux à Kati à Palais na Bossanité Maître Benjamin Lushima OVNI donc on a Bossanité restaurant Yolo Dallas donc la personne à Dallas on ok déjà ma dédicace on allait arriver là mais ok déjà c'est bon mais avant tout qu'il ne moi le basso rappelle topé ça moi dédicace on a vu sur le plateau on sur chantier dans la question très important alors naba fan naba musicien autour en bango hein lobby ezalate que yo pour comment que olongo le sabat ba t-shirt na ni na podium wana premièrement conseil wana na conseil et puis ozako promettre bango nini ba musicien na yo bon ko mungana na promettre bango que soy to che sérieux na boulot tout le monde va réciter bien mamba bien zali ba mo yo comme jaloux vers ba musicien non nga déjà na botama bongote wana jalousie babota mana ngote yaka na motema mais babanda ngo pe bana bo mwana ti okolisa ngo to mona bino ba leader ba bon souvent babiso lokwa boy babiso boy to yebi parole surtout maman na biso ayi sanga Jani Nzambe kolinga osala baninga mabete kozala jalousie na batute c'est pela na o muninga zui polobi ayo pe ozala donc merci beaucoup de 3 mots to pe sande na biso pe dédicace parce que tu vraiment na suka donc on a s'appelle une émission très à l'aise ba question bien merci vraiment beaucoup émission sans polémique et ça linga bien donc lumière album na biso Zoya ils en a banzembo bien tous en studio tous préparer disque na biso na pesi mama Melinze Mbappé Mbote mama Melinze Mba ya papa tous pepele mama Melinze Mba na pesi Mbote donc et puis Mike X5 na pesi Mbote Shuna Chanel donc Mimi Lutama divine la japonaise na bosante Zidane mokonza ba maman donc c'est ça OK restaurant Yolo Yolo na Dallas restaurant Yolo Ezo na Dallas il y a Souveissa Maréchal Souveissa restaurant mon propre donc vraiment tout en États-Unis pour que na Dallas restaurant mon ezana il y a Kafu quoi. Merci beaucoup. Moi des 3 dédicaces pour nous c'est des papa chat. Ouais oyo zabulu na bango yo donc ya chanti sente donc mutuma beko alkalika ya ko saranate donc soki na simbi na kati mbote na ngai tala santa bo tala ba couleur bona ebite na ese no kesa na bino clavier sa bwazali ozoayo wapi mbote na nga na Mimi Avelutama mbote na nga na bienvenue basangila motema ya Andiba basangila mbote na nga na Dieu merci basangila mbote na nga na Rigo Botamba Fortuné Massamba balobi F Mas toujours likolo Prince Fatake Momo de la Marole mbote na nga na Luzaï don Simba LNS via baleki na et donc mingi pona ko ngai avant pesa numéro yo le pas faire quoi bon nga pe na monaki naza ko se retrouver na ngai te yango na baki naza mobali babotanga mobali naza na mai na makila donc nakendaki na pamba te donc nakendeka ko fana ndako na sala musana ngale na sala na ndako pas faire se retrouver te mais pas jana se retrouver ya makasi ya osakana te na ebiso makasi ya osakana te ba Brenda Kwete ba koti ba divi la japonaise ba koti ba nani ba koti ba Fortuné Massamba ba koti ba Luzaro Nsimba ba koti na ebiso que non je zali kolo fort ozomona te que non na bimana ngana sana ba zara moko ya kanda ya osakana te donc Jani Pacha mieux que faire Angola pona ngai
pour ngai vraiment bon na éviter bata mokili bolo banano bino bana poto bana mobota la nanu bota la chantier 3 ans passés puis à chanter le mona non ça va vraiment ça va kuna banda louer sente na louer sente ngai moko donc ndako ya ngai moko ma mutu ya ngai moko plus que des mots donc plus 243 plus 243 donc plus 243 90 66 31 770 plus 243 90 66 31 770 dans ce bengi WhatsApp appel rozanga moko le mignon pianiste ngane mokonzi na bango chef na bango yaya na bango. Merci beaucoup. To se beli Gianni Pacha, merci encore une fois na Rolekana Afrique Info na émission Culture Info. Je dis encore un grand merci à Mayele Sadiki Kombo Landaka Mayele Sadiki, merci à toi réalisateur émission Tosal Kitoko. Big dédicace Alexandre Lukusa, là je vois Papa Social Bob Menga, je vois Willy Mouchen Code Mondial, merci à toi Boss Kovo qui sont pas millionnaires silencieux. Merci beaucoup. Boss, il y a Willy Mouchen, Boss Center qui sont pas, merci à vous. Et puis des chaleurs quoi donc. Ouais. Merci beaucoup artiste Toro Kendato Bima Plateau na moi hello moi ya bien. Bomba sungaye bani ningi sagamboka les ali sous l'intérêt de bomber c'est des fois le ici bani kenandela ya prisonnière d'amour nangaye enfermé na kaja bolingo na ye libéré minanga magamba bolingo eza mystère Bolingo mystère na nuna monate Beti na moto aso beti mama sole lelongo Mama na moto aso mama sole lelongo nzambe na ngai Uchubi na moto aso chuba mama sole lelongo bakulu na ye Eza ye banate nani ya kokani ye bachaye Changement d'adresse chez Djonga. Bolela Kitro, oh
esika ya bino moko ezali te boyebake jonga azwili bino solution azwi esika ya ye moko akofandisa idéologie esika oyo bakongole tu bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te chez jonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poaso ya kotumba esengeli koyebake chez jonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez jonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena tala mone namira ya nani chez jonga de Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko chez jonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin Fondation Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yacine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Ba papa, ba mama na bato nyonso bazolanda biso, c'est fondatrice mama Yacine. Biso toye koyebisa bino kaka ke toza na fondation na biso ya ba veuve na ba orphelin o to sunga ba na quartier Changu na Masina to sengi na ba mama nyonso o baza na motema ya kosunga na ba papa nyonso partout dans le monde o boza na motema penza ya kosunga bana na bino bango yeyo boya to sunga bana bitike boya to sunga ba mama veuve toza na posa bilamba bana baza na bilamba te ba mbetu ba bloka mike nyonso ba mama poto o bobwaka kana poto ba mama toza nango bosenga na fondation Yacine bokangisela biso po bana na bino awa bazozanga bilamba bazozanga makambu ebele tosengi penza na ba mama nyonso partout dans le monde o boza na motema kosunga boya bosunga fondation Yacine Bilele toza na posa na bino toza na posa bilamba toza na posa ya biloko nyonso o boza nango bilamba ba biloko o bobwaka na bino kuna en tout cas ba mama ba papa o bozolanda biso bokangisela biso boya kotika na Ophelina Yacine Bilele bo soutenir biso balobi loboko moko elongolaka lisapite boya bosunga biso tosengi penda lisungi na ba mama nyonso partout ba papa poto ba mama poto boya tosunga boya bosunga biso Ophelina na biso ezana na Changu na Pascal quartier de avenue Chaba 31 numéro na biso ya téléphone ezawana toza pe na chaîne YouTube na biso Yacine Bilele TV toza na page Facebook ya fondation Yacine toza pe na site na biso www.Yacine Bilele tobengi ba mama nyonso tobengi ba papa nyonso boya tosunga Yacine Bilele, mama social. Bye bye. Bye. Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yacine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranur